Comme tu as fallait annoncer, nous ne peut faire rigolo la gestion de nuances. Annoncer, honorable Cindy Lecker, annoncer, Rite Watanabe Goga, on a tembe pas annoncer, miel de son pays, annoncer qui parmi les chanteurs congolais, Oyo Babetara Baza basé bon na Congo, première fois un chanteur a bête à niveau stream a coûté 1,424 heures. Ezaki bongo fali pour pas full boss sur le loro mo kabla ba misene ba mituka. Do ka moya ngote to muna ngoza normal peut-être ndenge a comme leader ya orchestre na ye pe azuba makambuna ya moni ki ngana tambula dana ba 10 mituka landani. Mo da ne bina fila atambula. S'abonner massivement à RDC International avec Anastela la fraiseur. RDC International. Au s'abonner. Il va s'abonner car on sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko Yango, on s'abonner. Na RDC Ave Maria c'est Chouou TV RDC International pour la information sur les musiciens RDC International on continue à faire YouTube tout le monde est chaîne YouTube RDC International les Kangi Anna Esther Fraser pour l'unité Nayo Mariam Batimou pour s'abonner Yeah, this is your channel. We try to submit with the rest of the international. Qu'on a information sur les politiciens. RDC International. Qu'on a information sur Yamboka. RDC International. Maman. RDC International. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est vraiment votre humble serviteur Yann Nyungu. Quand tu me sens le balabino, tout qui t'arrête sur le terrain pour te faire information sur Makambo Bomitunaka et Zanini laissez-moi avant de commencer saluer Oyo pour s'abonner déjà à la chaîne Abisso remerciement à Bino yo beno s'abonner te cliquer ka wana na rouge wana au s'abonner pour osera toujours informer na temps temps réel. Donc avant de commencer, laissez-moi saluer soutenir mon vieux Luison Ombata na kata South Africa Second Hand Shop. Idem puis na tonton Stemaye nyonyo sobat bola nanga ba moté na bino Anastela madame Fraser bo s'abonner belé na Katia RDC Ave Maria. Bongo lelo na memeli bino information sur ba album ebima ki to yoka ki sango ki ne ningana ki tout le monde azaka les 18. Tu vas dire les 18 yango date yango eza un secret nino ebatam na sima les 18 yango. Muto la les 18 Karine Mokonza la la muki les 18 molaso. Cindy Lecker la la muki les 18 nani Fali Poupa la la muki les 18 Tokos de Héritier Watanabe la muki les 18 Ferrego la les 18. Tu vas bon total ba on a le roi ba mo ba mi code sa combat total nani ko simba te mais les 18 européens et Kokaki, tout le monde qui album et Bimaki, Nesiko, le roi il y a des jours, tu as tout ça analyse ya album mango. Nani oya réussir, nani oya katinzadi, yango to so lango awa, bo tenir biso rigueur to ça ramsala. To le bara vérité, jamais ce qui muto échoué l'album to na signer la bête qui to le baga réussir. Ce qui a réussir jamais to le ba échoué, to le bara vérité. Ne yango nazaki na moko ba panzisango to ça ne analyse ya mokola lelo. Si je suis d'accord avec Jidi qui est derrière la caméra zo côté déjà bonjour. Ouais, bonjour, nous avons mon pandisango, le rôle donc c'est ça la rame, ça la pandisango. C'est Prince K, le parfum de la presse, donc Prince K, le parfum de la presse. Au pandisango, le rôle là, vraiment donc on tout. Bah oyo, bah t'as la mission la minute, vous s'abonner, vous mettre belé la chaîne, qui toque vraiment. RDC Ave Maria, Ave Maria, RDC Ave Maria. Vous s'abonner vraiment donc. N'engezala toujours kaka nande onangai. Merci de boyambi biso vraiment na chaîne, no yambinga na chaîne na yo. Par rapport à les 18 donc on a d'accord, on a toujours alhamdoulilah donc louange à Allah toujours. Pe mote na mon vieux Gabi Mbuta moi na musomba solo na kata Diblin. Pourquoi pas na pesa mote na Sami le bonheur yeme na kata Lista. Patrick Lukel ou le consultant na kata Afrique du Sud ba bien Patrick Lukel ou le consultant na kata Afrique du Sud. Yo maza conseiller na ngaza na Afrique du Sud. Patrick Lukel pe joyeux anniversaire na maman la biso qui toko ya bien ya nzambe vraiment kokisa vraiment ndenge zala toujours
Zena Bouta la personne joyeux anniversaire place aux alliés vraiment donc ba bien ba fêter une année de plus nzamba ko kisaba oyo ko kakité na année passée année oyo vraiment donc et ko kisama vraiment donc merci. Voilà na moni pe na Afrique Sud wana na moni Ricky Vidéo Solution RVS na kati ya Cape Town wana so boza ba mariage na bino célébration nyonso anniversaire concert bo contacter pour azaba matériel o esengeli pour na ba événement na bino donc sans plus tarder to ngana to za ba panzisango to yokaki les 18 c'est comme le roi date mot sacré tout le monde a remarqué les 18 mais apparemment les 18 ans et les cas qui n'a habité constant nous sali par rapport à les 18 ans n'engé album nous sur du mic na ba single. Bon, premièrement, on a dans partout dans le monde entier. On a lobby na Captain wana vraiment la mon champion raisin li final champion raisin la monio champion raisin. Ouais, mon vieux na kata Captain yo yebi o petit na to zala wana bani. Wa siko yo mutu nanga champion raisin na kata Captain na peso moté. Na moté maman Delicia Madi ya kalate to yo bala maman Delicia Madi ya ndenge zala. Ngaza tous les deux côtés ota champion raisin na Captain naza. Ota Delicia Madi ya naza. Pe masalanga DJ Bernicia na kati ya Cape Town na peso mbote place aux alliés. Montangi li sera les 18 mais les 18 wana pe obosani Joli Muluba. Joli Muluba yepe aboiraki les 18. Joli Muluba vraiment massa Cindy le cœur massa MG 30 donc Joli Muluba na ndenga Inas bazala na yewana. Dans les 18 ana komanga na mula kango eza ma esengo par rapport ya artiste na biso comme ozong c'est moi ba guerre mo bezara kala o toki koto yo jiba boaki wera boaki koto pas Dolph boaki koto pe mais les 18 années ça là toujours bien maintenant on a profité un peu de la paix ça joyeux anniversaire na né dans le bête toujours il faut na PC à 100 fois à 1000 fois Zena Bouya vraiment maman na Tiji bébé même ça dans l'Afrique ici donc Zena Bouya vraiment maman na Tiji na kati ya Afrique ici donc on a vraiment PC joyeux anniversaire place aux alliés 18 ans na ndoloba na no na ngako na moleka mozaki bien ndenge ferré comme tabanda kango fallait annoncer on ne peut faire rigolo la gestion de nuances annoncer si non toi tu as pas site basi na nenga honorable signé le cœur annoncer peu Joli Moulou va pas annoncer hérité Watanabe Goga motona tembe pas annoncer miel de son pays annoncer qui nan ici sur annoncer qui parce que moi belé bah annoncer qui il est 18 ça lui bien Toyoki occupé album à miel Toyoki album hérité Toyoki album à Fali Toyoki a fait rigola yara sokina si tu as dit yara na soki un coup ya Fali na Dachu album mango et bimi vraiment donc la pesca félicitations à tout au babouaki lingezala toujours kaka mais dosi kaka promotionner yango wana voilà promotionner likambo biso to ba panzisa ngoto lo bara vérité pour yango ne to dango besoin vraiment parce que par rapport pour album ba bango déjà à partir un jour to 24 heures liboso zaki to noter album ba 3 mois mais lelo vitesse ya ba internet vitesse ya mamde comment kendile to comment y ba évolution comme ça na 24 heures de ça liboy na 24 heures ça liboy parce que par rapport ya ba bleu on est se mag na 24 heures constant ni au sali ba bleu to bimi na 24 heures constant na sali faire rigolo l'année promotion faire rigolo vraiment Oroyo que loco yangwana Oroyo que loco faire musique le cas titre Oroyo que loco tout finir mangwa et puis les années de Gaulle les singa titre ndi ya singa biso Oroyo que loco tout finir mangwa on a on a fini sunani la tête d'ailleurs faire rigolo na sentir par rapport à Nobi à 24 heures déjà c'est bon pour TV vraiment si on a zappé vraiment la chambre dans la fin de l'écran on a zappé dans la chambre sur TNT au moment faire rigolo la promotion à part hier hérité na mona désolé ka toujours na Joli Muluba pe na mona ba clip désolé ka merci na venanga Serge Makoso na Canal Kin le razo beta vraiment nzema Joli Muluba pe ba peste la chaîne belle bazo beta nzema Joli Muluba miel de son na zo kaka na mona ka ba tindela ngamo ba fiche na ninga ba chombo na yoki vraiment te ya fali pe na yoki vraiment te mais faire rigolo déjà 24 heures c'est bon déjà mais non c'est une promotion pour artiste tout au peut batika liwan mais to ça qui moi remarque to ça qui moi nini ba recherche moko ndinga ba stream to ko mona parmi ba chanteur congolais oyo ba betara baza basé bon na Congo première fois un chanteur a beta na niveau stream a ko ça 1 million 400 na 24 heures ezaki bongo Fali pour batoza ba image awa ouais preuve ezali biso to ça recherche avec preuve mbala liboso et ça les mamuto ça 1 million
600 ou 700 et quelques ezara maître Gims na ba congolais mais tu vois que ça surpris tout le monde il fallait bêti 1 417 na niveau ya 24 heures et puis tu vas quitter au souka bongo te to landela be héritier tu vois que mon héritier albetaki 129 632 fallait les gars na décart ya musika ce que tu éviter par rapport ya oyo malgré héritier seulement makasi à côté qui si moi 100 000 mais va faire rigolo banani moi faillite ezali so moi différence ça ni non so tu faillite faux o tu faillite te va faire rigolo ba grand artiste mboka na biso to ko niaka ba on a le ngete ezaka peut-être que ba fa na ye peut-être ba za moi boulot ba fa peut-être ba za moi occupation mais gars on vérifier le sous ndenge fali pour pas El Mara King donc King vraiment na habité ndenge sali boy mega pe ya faire rigola no meka héritier meka pe suite ya faire rigola ata ba air moko yo ka pe kaka o ke loko ndenge ye moko alobi mais ndeko na ngana ngolo ba boy constant na sali parce que tout seulement so ba VIP po ba ndeko belé ba musicien na biso mboka ba lobela mingi ba vie et puis que jour na fani na Jericho Betox ça singelo mo boy wana et puis que na ndimi Jericho Betox masala ngande on ngai wana raison absinga prince et puis que ba vie au ba musicien ba gangela ka kenga la bête autant de millions de vies et puis que sur landé dans la chaîne na bango te sur landé yango vraiment na habité tout ça ba pandisa ngoto vérifier ezaka na ba chaîne na bango te parce que so tali innocent innocent aza musicien artiste amso mboka sa fierté partout dans le monde entier soit comparaison chaîne ya Diamond te wana bobenge na anglais nga benga na anglais Diamond osali constant ya chaîne na constant chaîne ya innocent au monde que pas Diamond ba vie ba abonné baza plus élevé que le gars innocent ce qu'on admet tout na innocent quand on na bête ba vie belé au bête on la chaîne na yo to la chaîne ya Diamond même chose pena Kofelo Mide quatre cora ba bête ali profiter vraiment merci na son autre chose la biso eza elelo on les lit par rapport à mboka ndenge zo kende même so tape la chaîne ya Diamond ya Diamond ba vie oyo ko fait betina o wana kuno mona moi différence c'est ça et on a mis tout nara tout si quand même peut retira air moi makele les belé pas fali pour pas parce que so tali ba abonné ya fali na ba abonné ba musicien congolais presque belo mona ya fali pour pas eleki nazala nga soki attaché de presse à fali te mettre ça la juste constant oyo so za analyse ndenge nga na mona so be boche tembe bokena ba chaîne na bango tala bon mona ke fali za ba abonné na likolo par rapport à la mission na biso so tali pe ne fali aboya ki boy biso mo cho la sanga fali beti par rapport à bandeko mususu donc moi constate tout ça là moi na Jericho Betox vraiment tout si gara moi mama kelele ba vie c'est mieux to beta ne musique ba to ba sili ba sepela nango ba panza yango ba réseaux sociaux partout ndenge ezalaka na place que to leki on a la beta ba vie boy ba vie on beta na chaîne nani c'est la chaîne ayo to la chaîne invité na yo ba vie otozo gangela mais to beta ne nous to beta ne musique ndenge de plus pour malo ba musique y pas bimisa qui mena mon artiste ko promotion ça là donc la musa ba no pomba malgré tout qui mangala ba chombo zo qui mangala ba chombo depuis pomba na zo luko to ça l'émission na habité sur l'émission vraiment to ko baraka to za na question mususu ezo circuler na moi ma binora ba tout surtout ba to ba ndeko na biso ba ndinga ba diaspora oyo uti pena mauvais na nga Luison Mbata na kata South Africa c'est gagné shop na Cape Town abi Luison Mbata na ndoka ken bien na ndoka kala est-ce que ngape na ko na jeter Luison Mbata numéro na nga ndeka so la na raisin ayebi Luison Mbata bien o tabilo mama konte te nga ngi yonde pesa ngane Luison Mbata problème ezate ya za na eve ya ba tunyo so donc on veut Luison Mbata bi yann c'est comme si musique yango ya Congo eze susu ndenge ezalaka na kala tende to ebaka we ranson na jibe so ba binise loko boy kangi monde boy au sentir penda base ya musique makasi mais c'est comme si eze sous bongo tende ezaki ya kala qu'est-ce qui se fait elone ça la raquet musique yango zo mo base boy ya Congo bon na c'est plein mingi question tuninga Luison Mbata vraiment na féliciter la nango et le ngona champion raison ma kofi donc am dabeta kaza la raté et bien na kala ba ve na biso ba no beta ba musique mo wana oyo ezaki ba musique nga no benga mingo musique ba recherche par rapport
ya bande on a biso ne ba beta musique lelo bande on a biso musique ba ba beta musique lelo ndeni ofandika bo simbi guitare na yo omo yemba mara moko o composant ngo mama ebinzemo moi biso ba monotonie belé na kati mais so zu ba texte ba vena biso ya kala to so ngona ba vena biso ba dilu système zo ma texte ba vena dilu système ko bana premier nzembo wa bana na carrière solo na ye pena nzembo oyo akufela kupanda yo mo ba multicolore ba ya ba so ba multicolore ba ya ba texte ba multicolore ba maloba mais ba mission na biso oyo bazoya mo mikolo oyo donc o mona mo ba monotonie surtout ba DJ place na ko to loba DJ ba monotonie na ba monotonie. Donc, c'est un peu de choses sur Ranson, bango sera wengi sera neni. Au fan dit vraiment, il y a bien vraiment un sous parolier mo boya foutier calché naé. Parolier comme na ndenge naé, pas Ranson, parolier pas comme na ndenge pas président ou jibem piana pas papa chéri. Au mona ba texte na bango e bala na te. Mais biso ce qu'on le recommandé ni. Moi fali pour pas Azul M sous, je fais exemple na bi bongoté. M sous fali pour pas Azul parolier oyo a travaillé naé. Après un album moule. Au moins un album Oezoya wana kuna faire egola. Azu parolier wana kakaya travailler naé. Au moins qu'il y a monotonie yango zo ngaka moi que soit travailler oui de même chose. Moi ben miel leçon, moi ben joli moulu bazu à travailler naé. Donc et ça là moi ba répéter mon wana et ça là moi faux. Parce que episode de bi na kala so vieux azana parolier ne oyo. Alors tu vas parolier na msusu. Moi 3 albums, 5 albums quand on a parolier ne wana. Mais biso ce que le comme parolier oyo ateki moi nzembo moko. Parolier na kesu na ateki moi nzembo moko. Parolier na kesu na so ateki moi nzembo moko. Au moins nzembo zo tutana. Au moins moi malobezo tutana. Et ça la bien et ça la rama bien tout ça mi conseil na parolier bande on a biso musique na biso pour évoluer tout ça na bar moi likolo to zara na ngokala bandolo ba tuza champion d'Afrique et ça ne peut pas parolier bon meka ko bongisa liboko ko koma donc ceux qui bongisi bon mona ke zonga vraiment ke wera na fikin jibe na fikin ti 12h 13h concert zo beta kaka donc ça ça m'a parolier pas musicien to yo kaka moi ba texte ba ninga et bando ça la bien et comme ça la bien penza moi question sous ces ali par rapport il y a bien affilé à hauteur aux car à distribuer na ba oya selon de basaki ba vote un mot par rapport na ngoko za bien affilé ça en comment bien full boss na personne en mode premièrement place aux alliés la bien na sala émission na vie na ngala bien affilé une fois voilà azalara pas Fabregas je te kuta là na bo immeuble bo tour na ville wana na sengae asola na pe abisanga a problème ezate tout ça là bien affilé na personne mode place aux alliés tout ça na émission le lobby n'a filé leader dans l'orchestre naie peso qui est toujours bien dernier son à auto bimisa so na bosanité za ba manda ba simbi touche ba manda simbi touche les autres qui ne peut bien pe merci na massa na famille ora oyembisi na kalso wana pe na moni pe parce que vous avez belé na big rouge pas yembi na massa msona pas yembi et ça li bien nzembo kitoko félicitations oui moni bien filé to ba benga da full boss pas maestro na kata light music et bien, je me suis en train de yoka yemura loba. En train de la masse en ba transport. Maman masse en banga qui ne boye. Transport et ça qui sont présents dans la poteau bien filé foutre le transport. Parce qu'il y a full boss. Sur le log mo câble ba misene ba mituka. To ka moi ngote to muna ngoza normal peut-être ndenge a comme leader ya orchestre na ye pe azuba makambuna ya moni ki ngana tambula dana ba 10 mituka landani. Mo da bien filé atambula. Au moins déjà ne rona. Ah faut mona bien filé atambula. Ma suite, même sur 5 ans, ils ont marché. Soit moi qui ai mis tout belé déjà. Ma mission n'a sur une bonne répétition sur la retard. Oh, tu as le tolo va transport, tu as le transport ma tolo. Ma monique. Pour pas tirer au retard. Soit sur la mouille à 6h au laver. Au la mouille 6h au laver. Aux mois car on a eu petit nombre, pire petit nombre, me confier. Après monsieur le car raison normal. À partir de ce que répéter à 10h, soit le moment où 7h, attends mon bouteille, ça quand c'est au commenter. Au commenter. Donc et ça la moi bien musique, même ce PS5 à Bongoneti, il brato pas que danseuse même avant Dubaï. Il brato pas que danseuse même avant Dubaï. Et là va toujours fierté en musique na bisoti. Tout ça on appelle moi ambiance, pas on appelle moi bataba matolo. Moi regrette à la race que pas ministère, on va appeler ça tout cas bien. Chasco carburant. Donc ça va pas. Nzolele la nzolele au mona aussi misi en cas
aussi misino car pas bien le moi va changer bon on a quoi changer comme liste mon point aussi misino car veut ça on a dans moi là non laisse na moi ba na parler ça na zona car là na comment na répétition vous avez prêt très boire à car vous avez prêt très vous avez permis de leader na bino bo solo là na bango ninga na zo solo la bouille na mettre raisin ninga na zo solo là na Luson Mata na Luson Mata ni na solo ni boy bo solo la vie ça mal ali solo mukile ça mal ali solo donc bien affilé merci na vibrateur merci na bien affilé merci na mission so oyo par exemple projet qui to ko na mission na bango bo lemba bango tata ba longwaka vous avez l'idée bon nous ça là toujours un musicien ouais sika PC na bon musique na biso oya longwe asali pour biso pe ba journaliste tous en matière Luson Mata donc ni na boire ba ko vraiment Luson Mata comprendre kaka vraiment fait c'est yango Anasté la madame président moi sur l'équipe basigno so wana na Londres na mbongo ngamo na zo confirmer pour na tala na moi basé belé na Londres na mona betinde na bango na bité Anasté la l'équipe bango nyoso donc question à souka penda yango place tozo chitele et ça question ya actualité l'actualité nous oblige à demander ça donc et ça na ba mesure moko o bazo ki na niveau ya RDC ke ba kota 21h couvre-feu mais to tambusa ki ba micro ba maman mususu ba déclarer bango ba saka mimbongo na bango ba bandaka tam mususu 3h 4h pour ba banda déjà côté kateka mo blo na bango to pe ba somba mais ndenge président sali bongo a cassé bango et puis bande comme mususu ba utaka bazando misala ba Victoire Transport et Zaraté ba kinarati ba kinasa na suka ba ko madame su banda ba 22h déjà mais président bi suka 21h na habité un mot par rapport ya ba mesure au président est-ce que yo pona yo oyambiango ndenge quand on est sur les bandeli qui n'ont pas tout partout n'est-ce na Londres yo boki moi si nga so na boka moi mobali waza mo boss na nga ya chaîne de Mbanza London TV m'abonner à bo s'abonner comme ça bo s'abonner na de Mbanza London TV place sur nga Prince Kali parfum de la presse na zalaka mon boss de Bruno original na kata Londres na beso mbote Gabi Mbuta pe nezala toujours quand na kata Angleterre wana mais le mo na ko lo ba vana kota marambo auto chitele na otaki auto na ne bandelo tanga ki bato les 18 mais na okaki autant qui Karine Mokonzi fait a comment chanter Karine Mokonzi pas tchago piste na e o ezaki bon molasso et beta mi pe na micho to que déjà pe ba vie que le mo belé oh na toute une question Karine Mokonzi azaka chanteuse bien bon yo éviter que Karine Mokonzi a mo tia ba leader mususu contre mi netinan oh Karine Mokonzi a tia contre mi na musique est koufi bon yo éviter que Karine Mokonzi na musique a l'équipe c'est le na succès oh tata ma pas ça Poutine bon yo bien Poutine yo habité que Karine Mokonzi a miel de son la musique na succès te a miel de son était na boyango Poutine na boyango miel de son pe na boyango parce que Karine Mokonzi nga ye bien chroniqueuse molasso wa titre nzembo na bi Karine Mokonzi molasso na bi Karine Mokonzi molasso par rapport à titre na bi Karine Mokonzi molasso bino pour que na bon transformer nga pe na confirmer que Karine Mokonzi a c'est le scram na succès na ce qu'on a boyango parce que c'est le scram tant no ça ba succès à danger mais azara Karine Mokonzi c'est le scram tant no ça ba succès Karine moi même na TV ba to yebaka été na ba TV ba yebaka été siko c'est le temps bimisi pe ba son na ye moko Karine Mokonzi ba to ba yebaki été c'est le auto trophée awa auto trophée c'est le auto trophée bien monté nzembo nini ngana to ebité ezala nzembo te ezaka ninga la terrain bien auto trophée c'est le maramuyo luka ko sila no ya pasi yo na c'est le kana te au moins c'est le moto na c'est le ba kana te problème ezani au moins c'est le ko sila ne siko ezali siko ya nyoko moi babaka nyoka kufi azaka toujours na somme c'est le siko tellement sila alinga toujours a die mbelaka bato ba sila te po azora kofi et puis c'est le boka li kofi suite ma soeur et puis kana kin kasi akoki poto tete oh ai fait corona c'est le boire à l'iko fin de ngai donc tu as vraiment la c'est le vraiment peut-être ma passe à Karine Mokonzi a les la c'était parce que c'est Karine et voilà ce que bomi Karine Mokonzi a les c'est la succès voilà vérité moi émission dans la salle on a des bandes à London TV elle a 100% vérité zo appelle moi chance nous en mata mais moi tourne à 100% vérité dans des bandes à London TV mais ngana peut to ba vérité ba téléspectateur ba yebi yango ke na minute oyo to comparer Karine Mokonzi na c'est le yote
Karine Mokonzi tia kota mabala ko tia kota musique te tia Karine Mokonzi kota mabala ndenge ne mobali na yo wacho zonga na ba auta ko sali ba désart ba bêtise ma mobele bele Karine Mokonzi tia kota liba ko tia Karine Mokonzi côté ya musique te net featuring abeta na Koffi Olomide contre te to tia Koffi Olomide ayoka la ema wa po Karine Mokonzi lela to ka pa na loba parce que za mise za chanteuse te za vraiment chanteuse te featuring o Karine Mokonzi abeta na Koffi Olomide ebi combien de fois Karine Mokonzi asenga Koffi Olomide ba pardon pour beta featuring wana Koffi Olomide bon olongwana be da kina wando cha bambanga tango za ne kin na ndimi na sano featuring mais ko tia singo mona ba misel ko ba stelo scrum tete ma passe plus 10 Poutine hein bon oui bana poto bana mokinomba Mokonzi bongo te to ko chanteuse te na mabala nega mimisi molaso ye moko peut-être pour nous quand tu me ba ki yepe azara toujours azara molaso amiso bimisa molaso to pourquoi to lobi que Karine Mokonzi aleki c'est Léo ale liste za mlayi so bobina bana otanga na tanga ta nevise 5 na otanga bato Karine Mokonzi aleki na musique ya lelo aleki sumna aleki miel de son te Karine Mokonzi aleki miel de son Karine Mokonzi aleki déplique Karine Mokonzi aleki nani susu musicien onani la bien aux apporte ba Karine Mokonzi to mais non le bara vérité ndeko bomisanga et puis nazala ba preuve yo so za mposo ça l'émission na miel de son yo kasi no lobi que Karine Mokonzi aleki miel de son miel de son e mo ka ibi que na zo ba vérité que Karine Mokonzi aleki vous avez un problème là et bien émission ni bolinga na côté manake na ngaya bolinga tout ça la métier moko parce que maître Joël Katompa vraiment ba bien soirée ça c'est mort le 31 décembre soirée ça c'est moko boya pongi couvre-feu aux banda les 30 et aux banda à partir de 21h na 5h du matin non le premièrement ils bien peut-être va protéger biso ndenge ba consommation le bi pour la corona les pour la corona ba misu ba lo beza par rapport ba infiltrer ba côté moi trop ba moment na ba toma bomba nde ba landela ba on très bien mais so ba infiltrer ba côté service spécial na biso msala ngo za nini si on invité ça veut dire que quand tous les services ont changé tout. Les services n'ont tout ça à la frontière, ça à la frontière, les aéroports, à la maille, beach, la frontière. Pas quand bango. Comment biso boroboro nous avons biso to andola ba 21h pour na bino. Na ningi na informer bato be ba c'est suki kaka bongo. Ba pesa ki na condition ba lobby ke mutu nyoso oyo auti libanda. Outi libanda ya mboka à partir de vendredi comme un système ceux qui peuvent que neko na bino outi poto il faut banda na nini hôtel de ville bozolier jeton à partir de jeton on a né à côté nango a na kati ya Congo ndako banda otambo na ezala za Congo là za déjà a mais une fois outi libanda mboka aye boye bozolier jeton pour permettre à côté mboka ça ba mesure bazui par rapport à infiltrer oyo ba côté mboka pour mboka za mwa milinga. Merci. Maintenant, le barara, je suis tout respecté car à partir de 21h, tout n'a pas l'un, papa, Félix, à côté biso. Antoine Félix, c'est ce qu'il dit. Béton, Fatine a pu se déplacer aux alliés, président de la République, donc en Inglaterre, à côté de Palin. Et ça va papa, tous les occasions. Les mamans Denise, ceux qui à côté de biso, c'est comme moi là, c'est la naïe, c'est comme moi là, tu es basé à la nappe. Tous les occasions. Mais il y a moins regret dans le baraka. Couvre-feu, on a besoin de infiltrer. Mais infiltrant de zoka qui va battre ma nakata battre ma bomba. Mais battre ma bomba quand tout le monde dans la cité, ceux qui sont là libre 21h. Quand bango to yala tout le monde bango le sus. Parce que justement couvre-feu ngo isa ya nini. Parce que ceux ça pour la corona. Hein? Nous on a à partir de 19h, 20h. Pressé au bateau à la non la banzela 18h wana na ba gombe wana donc tout en haut ba tout en la banzela mais bon corona wana facilement on a facilité parce que le 21e c'est tout ça on a parlé moi on a parlé naé moi na chez parents naé chez parce que 21e temps to la transport la banzela na barré des gars tout en là des gars to la transport des gars to ma colo des gars to ma colo l'useur mata en Afrique d'ici des gars to ma colo na kina l'useur mata mon vieux na bango na confirmant on a sur na tamo na ka ezapo na yo ve l'useur mata linga qui donc aye yo moko ya nga moko penda ve abimisa penda moko na mais ve l'useur mata ve l'useur sola naïe donc raisin sola naïe donc azapo sa kutana ve l'useur mata ve a changer ba vie abatu ve alongola mutu piéto ko misie na mutuka donc raisin kutanza bango mettre raisin yo bio petit na yo quoi c'est bon chose à de dozara l'useur mata a changer vie na nga ngolobi
a changer vie nanga soki ezabo soki ezabo soki ezabo soki ezala bongo esenga pe makile toute la nation s'appelle non aza makambo ebi nga azana musulman na abwe donc nga makila nanga ala sala nga grâce mo be wana tout à l'heure na batu tout nazaka na moyinité nazaka na diversité boyo musulman oponika batu basila boye basele yo bon to conclure wana donc na éviter moi mabanga et ça rend moi bien pour tout ce qui s'est fait. Merci pour la dédicace pour la meilleure fête la meilleure dédicace parce que biso moi fête to fêtera vraiment donc pour la dédicace nanga boss nanga de brune original na kati Afrique na kati Luzon mbata kotika na Afrique ici nzambe nanga na éviter point boss nanga de brune original na kati Londres na peso moté mon vieux Gabi Mbuta moi la muzomba solo na peso moté Samy le bonheur yeme na kati Leicester na peso be moté Patrick Luquel le consultant na mboka ya Luzon mbata na Afrique ici doit na peso moté parce que ça champion réserve na Cape Town elongo na maman Denis Madia pe Banerotou balinga Prince Ka le parfum de la presse maître Joël Katompa la seule maître wa patron na kati Lemba ezaye pe Chichamen la oui na peso moté place aux ali donc pe Boda DJ Boda ma la seule DJ abita na sika o misa pe zombie so za ba DJ na yo mais quand on compare on a DJ Boda misa pe zombie au senti travail ndenge zalaka mais pe merci na yo pe merci na Allah o apesi so souffle de vie pour tout fanda toujours awape ne to lobara toujours il chant lamba la ciment so que yemoka lingi to puta merci Luzon mbata na bozani Luzon mbata merci beaucoup la parole nous vous scotché pour enchaîner na téléphone ngati pardon Luzon mbata vraiment téléphone nga ngona ya manga mko plus 243 81 54 86 588 donc 81 et en plus 243 81 54 86 588 mais sur nous on bat bengi azul mais on a ma bé comme il s'appelle nanga. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir venu sur scotché na ba téléphone na bino ordinateur portable bolanda biso donc na remercier pendant confort nango tozaki ne mokola lelo po azo raisonner bien azo loba bien ezate lokwa ba confort mususu toza bango neti ba mi benga ba bogard de la presse azo loba loko lokanisi tata muluba mutozo loba mais jeune garçon donc eza lokwa bango te eza ndeko nanga o tozaki de to scotché to partager to lobby moi ezaki nécessaire ya koloba mokola lelo soki bo moninga susu ba image ezaki bien c'est parce que il y avait un Judy là derrière la caméra donc mon vieux Luzon mbata na kati South Africa c'est un shop ba mbote na yango donc Didier Piana tonton c'est mai motema ya mère Angie Soukari to bosan miopete Kevin Makengo manager donc Boza toujours ce côté branché pour vous jamais décis. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Yann Yung. Vous abonnez belé na RDC Ave Maria pour nanga lelo na le bisou bye.